Mwana ya mama Olang, Bobo Yebi, papa Olang. Mwana na bango ya mibale, lelo atikala, atikala numéro 1 ya église. Ya combat spirituel. Abota mwana, asundola négligea. Jeune fille oyo, bozali komona, na tumba TV officiel, aza bongo Koko ya mama Olang. Première personnalité, Lelo a géré l'église, combat spirituel ya mama Olang. Moi na mibale, moi na yeyo, a négligea moi na oyo. Santé eza bien parce que nazo souffrir, nazo la na mama yena. Papa nanga, komo na ye Paul David Olang, aza mwana ya papa Olang ya mibale. Kasi komo nanga Élysée Olangi Baraka. Comment na bota maki? Mama Olangi azaye ko berger bana na ndako na ye ba JCC ko bokola bango. Donc azaye ko bokola bango. Donc azaye ko bokola bango. Donc azaye ko bokola bango. Après papa nanga a violaka mama nanga Sephora Baraka Elonga na âge à 16 ans. Donc ba expliquer nga histoire ba yebisinga tala ndenge histoire esalamaka. Obotama bien bazaki ne sengo. Bapesa ki kombo Élysée Elisabeth ndoya mama Olangi. Bango tu bayeba ki obotama ka sengo vome ezalaki. Maintenant papa na yo na âge à 2 mois. Aye nazaki na 2 mois. Mama nanga azo sokola nga libanda nde to sokunde basokola mwana na bassin. Libanda tenga na kati ya mai. Akoti na ndako kwa zwa bilamba alatisanga ke koponela nga bilamba apo abima alatisanga. Papa nanga ye ayibinga na bassin. Ameminga na famille wana. Donc ameminga na famille wana. Ayebisi bango botika koloba teke na za papa na ye. Ata mkolo moko te. Pe boloba teke na violaka mama ne Sephora. Ke na violaka mama ne Sephora albota maza mwana ya viol akoze mne kotaka na viol. Boswa na bino ye. Soki akobala boswa. Soki pe akokufa boswa ngana bato bakotika kaka mbongo po boliaka na binu. Wana Paul David Olangi papa na yo. Papa nanga biologique. Nde mutasala makambo wana. Siko bango ba betelanga disolo famille wana ba betelanga disolo. Ba yebisinga bo mabongo. To ba yebisinga bo ba bi elekaka bongo. Nde papa wana na mama wana bakabwanaka baza ko welela mbongo oyo. Papa na yo Paul David Olangi azaye ko ya kopesa. Do moni to tangisa yo te, ozano mwana na biso te, oza koko ya papa Olangi na mama Olangi biologique. Famille na yo yango wana. Mama na yo ye wana soko tietembe. Kende kokuta na mama na yo l'église na cité de triomphe na kati église na fondation Olangi Osho. Kutana na ye, lukaye ya ko yebisa yo histoire oyo to beteli. Gape na ye, pa na ye, na kutani na mama nanga kamba kaza o kamba pleureuse. Ya wana babenga ngo pleureuse za prière kolela. Gape na ye na koti prière ici na fin na ki omona mama. Quand na ki omona mama na bina ko sula ngayo. Ayisinga c'est bon zela. Asisi ko yamba batu. Après ko continuer na bureau na bango ya ba missionnaire. Donc to komi kuna to fandi bo biso mibali. Na bandi ko yebisa ye mama. Yebisanga histoire tala côté na ba kolisinga balobi koza mama nanga biologique. Papa nanga Paul David Olangi. Maintenant ba expliquer nga histoire oyo. Tala histoire ba expliquer nga ba violaka yo na botama bo. Est-ce que c'est solo? Maman lobi ya vrai. Et c'est solo? Dès l'été après nza ba betelinga a demandé ko yebisa nga vérité. Alobi pourquoi papa na yo ayibaka yo? Pourquoi ayibaka yo? C'est expliquer yo. Papa na yo mate ateaka, eza vrai mate ate. Akota loge. Dans loge. Wana papa na yo. Papa nanga Paul David Olangi biologique. Akota loge ndenge ni. Koko ya papa Olangi azaki nganga. Makambo ya minene. Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa batu na ngai nini maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo
na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komitungisama na yo te adresse eza kaka se moko awa soki okoti nyonso ezali basandal basak à main bachaussure bilamba baparfum awa nyonso koluka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na nga eza wapi o na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture botala koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni à la kaka. Check. Qui n'a gagné toujours. Prêtre. J'ai Mikolo Ezao. J'ai Mikolo London Place. London System. Ah oui! Maison d'habillement London in Kinshasa. Ya madame Carole. Oyo aye kolati sabana Kinshasa. Bilamba ya poto ya solo. Awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Sacle Petit Sacle Zakari Mwamba Petit Sacle Zakari Mwamba Allez Petit Sacle Petit Sacle Petit Sacle Mwamba papa na prince mwana bende na idéologique mshipa ma fait de petite partie dit nekele wele batu là on appelle fait là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM le général de la presse internationale Boba qui sera mon papa SKK di bana papa SKK tubola muka ya bino yango Tumba Tumba TV yango ye bandi émission na bino bolingaka chaîne na bino kaka moko tango za kotala banda ko s'abonner di merci na batutu bozo soutenir nga merci na ba warrior merci na ba gauloise na ko bossa na te ba l'esprit de héritier watana be merci les musiciens depuis Pomba Niance ba lobi deux fois te bo bouger nga ba o ba lelo nde Tumba Tumba lelo za moto Tumba Tumba lelo boko découvrir makambo pas c'est biso frère information na source Borotu na ngai nini boye salami ndenge nini pe aye ndenge nini lelo bokozwa sikoyo lisolo na robeta lelo eza nazo yamba mwana mwasi wana bokoyoka pasi na Tumba Tumba lelo bokoyoka pasi ya kosakana te mwana ya mama Olang oboyebi papa Olang mwana na bango ya mibale o lelo atikala numéro 1 ya église ya combat spirituel abota mwana asundola négligea mwana koma semba vous pouvez imaginer yango lelo to kotumba mwana ngo yemoka ye ko luka habité naza ko mona logo eza na plaire ya makasi na internet tikaka ngana ya aye na biro na biso lingala facile neto luki photo tumba na ye a expliquer pourquoi aza négligé pourquoi aza abandonné. Pour découvrir relater ma solo surtout. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafoute le Vando de Rennes, président de l'association qui de Bretagne. Balobi, pire Fatih Betomo Kwatombolo, pire Petit Aya Denguez. Des fois, mon père Yoyebi, maman Isabelle Marinette, Nasa Kolelo Mabi Ngaye, maman Brigitte Ibita. Balobi, mon finou à Rennes. Des fois, Théo Azaro séjourné bon à Kinshasa. Merci à Eva Tumbaka Lombo. Balobi, na kata en verse wana. Eva Tumbaka Lombo mutasa ko contrôler yango des fois te na ko bosana te. Balobi Léombo Mamokonza Autriche le grand esprit
Et nga leombo mayama Nathalie de Fouate Nazarolela Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Balobi là où repose le cœur de Charity Moleka. Moi ça pembe en direct Nakata Soudaf. Merci beaucoup na Didi Yamba. Balobi Didi Yamba easy solution. Balobi easy solution Didi Yamba. Balobi agence Moko oyeye. To bonne biso côté ma suna ba victoire ba ja côté ma ba victoire wana. Ya ko bundana ba sécurité eza souté. Easy solution za wana o eza ko ya ko tika mbongo. Tina pale o batindi koli batindi mbongo. Easy solution za ko tika tina pale. Merci beaucoup na association Louange Solidarité. Babi Louange Solidarité. ALS en sigle o eza ko kumba na présidente na yango. Mama Asso asa fandisi maso na Paris wana mama Asso baza bongo na mama Joël na Paris wana o baza ko contrôler ALS association Louange Solidarité côté ya Suisse na moni bongo mama Kadi mama Kadi Gansia na mama Julie Citron bango ne ba fandisi siko association côté kuna ya Suisse vraiment merci beaucoup babi association oza na poste adhérer na association Louange Solidarité contactez bongo mama Asso. Si vous êtes à côté de Suisse, vous avez maman Kadi Kansia, na maman Julie Citron, ne vous reçoivez pas pour s'adhérer à l'association ALS. Merci beaucoup. Déjà, moi vidéo ya mu Kwantombolo. Balobi vidéo ya mu Kwantombolo balobi deux fois Papa Trido Chibangu o ya fandisi bongo Frabantu. Balobi Frabantu eza association sangisi ba kasaye nyonso. Oh, bah c'est bon, éparpillé à travers le monde. Nous allons poser ça derrière la Frabantu, fraternité, il y a beaucoup Kwantombolo. Contactez bon Papa Tridon Chibangu, na moni bon Archititi Chibangu en direct nakata Lubumbashi na ndengo za ko coacher Frabantu Fandadi. Des fois t'es appelé na kin to za ko coacher toujours Frabantu Fanda. Bolanda bon tosonga, c'est parti. La fraternité des Kwantombolo qui nous, filles et fils, membres de la fraternité des Kwantombolo unis, Frabantu ainsi, épris de paix et de justice, animés par l'idéal de la cohésion nationale et le désir de vivre ensemble dans un Congo uni et fort. Réunis autour de notre autorité morale, le président de la Frabantu, Tridon Chibangu Kani, a envie d'évaluer la situation politique et sécuritaire précaire en ce moment où tous les regards du peuple congolais sont tournés vers la reconstruction de notre beau pays. Ayant appris avec consternation une tentative de déstabilisation des institutions de la République et par l'IDG d'un digne fils du pays en la personne de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République démocratique du Congo, a été orchestré par certains fils et aux fonctionnaires de ces pays. En attendant l'aboutissement des enquêtes, faisons la déclaration dont la première suit. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte combien ignoble tendant à fouler au pied notre jeune démocratie. Ces comportements fragilisent non seulement la cohésion nationale, mais constituent aussi violation flagrante de certaines dispositions constitutionnelles en République démocratique du Congo dans ses articles 64. Nous réitérons notre confiance et soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et demandons à tous les Congolais de rester vigilants partout où ils se retrouvent. Dans le même ordre, 3. Nous réitérons également notre confiance aux services de sécurité qui ont mis leur loyauté en exergue afin de démanteler cette bande de détracteurs et ennemis de la démocratie, lesquels devront répondre à de leurs actes. Nous encourageons les forces de l'ordre congolaises de jouer réellement leur rôle régalien, de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en gardant leur loyauté au chef de l'État. 5. Nous demandons à la population congolaise à faire obstacle aux détracteurs et pécheurs à nos troubles du pouvoir actuel qui ne vise que leurs propres intérêts au détriment de la population. 6. La Frabantu demande au peuple congolais d'ouvrir l'œil et les bons
les défaire, filles et aux détracteurs et aux pécheurs en mode trouble et de rester unis autour d'un idéal comme un premier par le président de la République qui est le père de la mort. Merci quand on a vu que nous annonce que naroyamba jeune fille moko jeune fille oyo bozali ko mona na tumba TV officiel azabongo koko ya mama Olang boyebi mama Olang oyo azaki na église na ye combat spirituel lelo siko mutaza na tête ya église na ye eza mwana ya mibale nde papa ya mwana oyo bozali ko mona. Est-ce que vous pouvez imaginer que deuxième personnalité, première personnalité, Lelo a géré l'église, combat spirituel et maman Olang, moi na mi balé, moi na yeyo, a négligé moi na oyo, to éviter beaucoup découvrir quand on est bino, ah on a quatre émissions, merci beaucoup, Nakina Kinyamba, hein, Moukoulumpa Wani, grand frère propre Kina Kinyamba, à direct de London, motema bato maman Carole Steele, balobi maison d'habillement zakaka moko na banda na entre maman colonne wana London in Kinshasa na lounge bar London place et sigani tout ba tout toza au fond na balino les boga ba Bill Clinton monseigneur dango tozala zala wana toujours pour na idéologie toza bon na ye mbote maman mbote papa bonne santé bon santé za bien te parce que nazo souffrir nazo la na mama yenu papa nanga kombo na ye Paul David Olangi aza mwana ya papa Olangi ya mibale donc bango bato bazo diriger na minute yo akambaka 6-8 prière matinale tina 8h na kombo nanga Élysée Olangi Baraka koma na botamaki na uti Pointe Blanche na botamaki ndenge nini bon mama Olangi azaye ko berger bana na ndaku na ye ba JCC ko bokola bango tonga azaye ko bokola bango tonga azaye ko bokola bango après papa nanga aviolaka mama nanga Sephora Baraka Elonga na âge à 16 ans. Tant a violé maman nanga afundi papa Olangi na mama Olangi. Alobitala mwana bino makambo asali. Ba bengsi ba para ya mama nanga Sephora Baraka Elonga. Tant ba ye ba gangeli papa Paul David Olangi. Ba lobi ko sala ngo soute ba zui mama nanga ba yebisie mama nanga zwa ki zemi nanga ton papa nanga viola ki. Ba yebisi mama papa Olangi na mama Olangi na ba parents ya mama nanga ba lobi bon fo mwana keni ko bota azonga na ndako pa keni ko bota nde mama nanga azonga ki pa na bango pa keni ko bota tonga ke kuna botinga na âge à 2 mois na ba botinga ba pesa kinga kombo ya papa ya mama Olangi Élysée Elisabeth ton na koli kuna na 2 mois mama nanga za ko sokolanga na bassin libanda papa nanga tonga o sokolanga akoti na ndako pozwa bilamba alukelanga bilamba ya kolatanga atika kinga na bassin papa nanga ye ayibinga tango ayibinga ke ko pesa nga na famille moko boye na Kingasa na suka bakota bachwengi kuna apesa wana na Congo Brazzaville te na awa na Kinshasa tango apesi nga yo botami na nini nga naza mwana 2004 yo botami na 2004 na 2004 to ba lelo déjà 18 ans te naza 17 ans pona bota na ba fin OK ba na décembre na décembre mais non ba le 1er décembre ton na botami bongo après papa nanga azwinga apesinga na famille na isi famille na botika la jamais koloba ke aza mwana nanga boyebisaka jamais ke na violaka mama na Sephora bozwa na bino mwana oyo abala akufa akoma ya bino secret bimate nga na kobandaka ko yakotikaka mbongo na ndako ko pesa bino mbongo boliaka na bino bo garder ka secret tant atikinga bongo mama na akimisinga na bikuku na bakata bazamba kuna na kene kokola kuna tona ki okola kuna après abimisinga tangu na ye après batangisanga te na vivre différent na bana mama na bapesanga mourte eloko te na tanga te après mama wana na papa na bakabwana bakomi ko wela mbongo so papa yo tikela bango mbongo po bazo bakomi ko wela mbongo na papa na papa wana na mama wana esika papa na esika papa na bino ko tika yo esika papa na biso ko tika nga bakomi ko welela mbongo na papa wana
bango mibale mwasi na mobali après bakabwani to bakabwani kalikola mbongo o papa Abanda koya kotika David Olangi Paul David azali koya kotika bakabwani to bakabwani mama na meminga pa na bango na kitambo na kaluka tango meminga pa na bango na kitambo na kaluka na komo vanda kuna wana na 12 ans atininga pa leki na ye biologique o alanjie na point noir tango atininga na point noir na tikala jamais koyoka si FMC na kin na RDC passé na koli place mon côté na côté stable bazali kokiko bomba nga puke bamona nga te siko mama na yo tango papa na yo ayeki koyiba yo mama no azosukola yo na bassin akoti azwelo bilamba papa na yo akoti ya yibi so tango abimaki alukaka yo te alukaka nga kande bolobi mama na nga lukinga na zate ake ayebisi ba parents na ye ba yeti papa Olangi na mama Olangi bayebisi bango ke koko na bino abungi ndenge ni na tiaki na bassin mama expliquer nde na bungi na bima bwe mwana azate maintenant bango balobi soki bobungisi mwana 5 ans po mona ye ekozala vraiment pasi ebongo ya 2 mois kisasa eza munene tokota prière comme ça toza bata prière nzamba yebisa biso mwana ke wapi nde bakoti prière to bakoti prière après nzamba yebisi bango boy koko na bina bungi mais boko libérer na prière wana fo bokende na pré noir kuna boko kuta na JCC moko ya pré noir aza na JCC bosola na ye abanda kombo na ye maître Fred abanda ko intercéder ka pona bino mwana na bino koko na bino ko prier ke ka pona ye yenda ko mona ka koko na bino que soit âge akokoma nango akotrouva kaka ye peye pe mutu akobala ka ye na minute aza disciple ate akape déjà na pointe blanche maintenant tanga bandi ko intercéder pona nga mama wana atinjinga na pointe blanche ka na point noir pa ya leki na ye wana mama oyo sika papa o atika ki papa Paul David Olangi atika kinga maintenant tango atinjinga kuna na ke kuna natikala jamais koyoka si FMC natikala pe jamais koyoka mama Olangi famille na bapesanga kombo a Rachel na banona bango munzaji kilolo to na komi kuna bapesanga jamais balongola ki ba kombo o na botamaki maintenant to na komi kuna mama na komo mimanga na si FMC ya point noir ya pointe blanche to komo kenaye na sepel vraiment la message na matea na koti choral na kompe koyemba na komi chante koyemba kuna na kati ya choral maintenant tango fiancé na nga moninga azali ko intercéder pour nga abengi mama na nga na 2019 nde mama na nga bayaki mission tango église après no ezwaki matata ya pointe blanche bazwaki mission bayaki po balongola ke équipe wana to mama na nga baye fiancé na nga lobi moni mwana no aza na famille wana mama kende kuna okomona mwana na yo to na ye priya la kisinga mwana no ye toke malembe siko toke pela malembe parce que makambo yo makefolo bapena malembe po bato baipele bazotala yo bato ebele parce que eza histoire oyo pena eza eloko oyo bato tu bakozwa ta bakolanda mpe kosala ke bato bakoma koluka yo lelo mpe papa na yo areconnaître ke no oza mwana ye bazwa yo mpo ta dege niveau ozali eza honte na famille Olangi eza soni mpona ye moko ya konéglige yo na ndenge aviolaki mama na yo etu siko ntango mama na yo ake koyebisa bakoko na yo mama Olangi na papa ayebisi bango bayebisi keno mabondeli biso tokota na mabondeli po baluka ba retrouver yo ndesiko kolongwa na yo esika ozalaki esika papa na yo Paul Olangi akenda kotika yo na famille wana bazio kuna lisusu bamemi yo na Congo Brazzaville ndesiko esika na pono siko kendaki wana ezalaki pa ya banani ofandaki pa ya banani kuna na preno wana na vandaki pa leki ya mama oyo abokola kinga aleka mama oyo esika papa na yo akenda kotika yo esika papa Paul David Olangi akenda kotika nga meno tangu na komi kuna nde bango bato bamemaki nga na CFMC ponga na etikala jamais koyoka CFMC meno atika pe jamais koyoka kombo Olangi awa na kin na RDC meno nde kuna mama wana azali kosambe na CFMC abani komemanga kuna pe na sepe na message côté ya parole na bité fona kota chorale na koti chorale à JCC papa na biso papa Alexis akomi ko former biso na komi koyemba nde fiancé na nga komi azali ko prier pour na nga de mama Olangi wana tango kenda ko komaki Brazzaville kuna okozwaki déjà fiancé te mwana ba mama Olangi ba priaka nzamba esaka bango bokende na pré noir bokokuta na JCC moko frère na biso pe ka appuyer ka na CFMC yenda ko banda ko prier pour na koko na bino ko intercéder
ye pe mutakobala koko na bino ata komi mukolo na age akoyebaka ye yenda komonaka ye donc yenda azali kopuye pona nga kombo na ye Maître Fred maintenant azali kopuye pona nga donc azali kopuye pona nga après maintenant nde amoninga donc maman na komi komemanga na koti chorale ye aye komonanga ye frère wana Maître Fred aye komonanga nde abengi maman nanga nde donc abengi maman nanga baye kotinda maman nanga mission na église na 2019 baya na mission na église po bateya po ba pasteur wana maman na azali pe na ensemble pe na CFMC ata pe maman pasteur aza déjà missionnaire ateyaka pe parole ka na CFMC maintenant ba wana yeba pe yote ça dit peut disparaître yeba te sikokenda maman nanga yeba te côté na kenda côté na zalaka maintenant tant ba ye mutu pa yaki kotika bango groupe bango ezaki pe ka papa nanga Paul David Olangi aye na groupe missionnaire ba ye po ba yaki ebele ba yaka te mutu moko ba ye tant ba ye après papa nanga Paul David Olangi azongi ba ye po église ezali na matata bazali kowela makama mbongo kuna wana kuna na kuna ba pasteur kuna ba missionnaire kuna do ba longola bango bazongisaki bango maintenant tant ba mama nanga ba ye bango batu ba yaki sikoyo ko continuer vision mission babandi koteya nde fiancé nanga ayebisi mama nanga ke mwana na yo ye wana na famille wana ye wana lakisi nga mwana na yo ye wana kende ko récupérer mwana na yo wana lakisi ko mama na yo lakisi mama nanga Sephora Baraka Elonga mama nanga biologique tanga lakisi mama nanga ke ko récupérer nga na famille wana tanga kutana famille wana bingana ekozwa mwana nga bango balobi te biso tokopesa yo ye te parce que papa na ye moko Paul David Olangi apesa biso ye biso toyiba ete soki ezaki toyiba ete nge topesa yo facile mais ye moko papa na ye biologique David Olangi yenda ya kotika ye moi topesa yo ye ezaki mama nanga lobi ngai mama na ye Sephora Baraka Elonga na ye ko récupérer mwana nanga fona zwa mwana nanga après bango balobi te fo papa na ye alobi te nga na kozwa mwana nanga tangu mama ke nga na tuni bango bosolaka nini na mama pasteur na biso missionnaire ayaka kosala nini na ndaku na biso po nga na yebeka eza ndaku na biso na yebeka baza ba parents nanga maintenant mama yaka souvent ka ko déclarer nga baboya kopesa nga bango balobi eza lokola eloko mutakabi eloko na ye moko ya ko récupérer to ya ko récupérer to kopesa te mama lobi mwana bota makana deux femmes de papa na mama nga na sa mama na ye ko récupérer mwana nanga bango balobi to kopesa te papa na ye moko mutu apesa biso ye wana 2009 2019 de bandaki na 2019 babandaki koboya kopesa maintenant wana déjà koko na yo papa Olangi na mama papa na mama Olangi déjà bakufi babandaki koboya kopesa maintenant to evolaki bongo 2020 bapesi te bayebisanga mpe secrétaire bakosanga kaka so natuni bango mama pasteur ya kokosani oyo batuna biso toliaka ndenge nini tovivwaka ndenge nini ok mama pasteur nde mama na yo ok mama pasteur yo po yebi te ke mama na nga nga mpe nayebi te ke mama Sephora Baraka Elonga aza mama na nga biologique ok mama na nga biologique maintenant ntango esalami bongo toye kokóma na 2021 avant tofete 2022 nde mama na nga akomi ekozwa biso en charge kolia makamutu kofutela biso ndako na famille wana nga mpe nayebi kaka mama pasteur asungaka biso okomona koya a récupérer nga tobimi na ye toke totamboli azongisi nga atikala mpe koloba na nga eloko te alingaka nga makasi kosomela nga bachapeau akipeke nga vraimen kolata makamutu nga nayebi kaka mama pasteur azwanga en charge maintenant tango esalami bongo na apesi nga vraiment amour mpo na famille na batikala jamais kopesa nga amour batangisa nga mpe te atangisaka bana na bango badiplôme bana bango bazo évoluer kobondela bana nga vraiment nazali koyeba kaka ke famille wana nazali koyeba kaka famille wana peut-être obandaki kokende classe te otangaki te nandai mpe koke classe te natanga te maintenant tango esalami bongo bango moko baye kovandisanga famille wana bavandisinga babe moni mama oyo ayaka wana azaka mama na yo biologique Sephora Baraka Elonga aza mama no biologique yenda bota yo ngabi mais ya botanga na sika tuva na famille oyo ndenge nini nde ba expliquer nga balobi ba expliquer nga histoire papa na yo nda mema yo pa na biso apesa biso yaka kotika mbongo a violaka mama na yo na âge ya 16 ans na ndaku na bango tanga violer
mama na yo afundaki papa polang na mamolang mwana na bino aviolenga na kitambo no zoratea na ndoka papolang na mamolang mwana na bino aviolenga mamolang na papolang ba bengsi ba parents ya mama nanga ba gangeli Guy Paul David Olangi po kombone na kalezaki Guy lelo akoma Paul David Olangi akoma Paul David Olangi Guy Olangi lelo akoma Paul David Olangi maintenant bagangela kay bayebi mama nanga abimaka tonga violaka ende azwaki zemi nanga tonga azwi zemi nanga balobi bon tokende ko tika bango papola na mamolangi bayokani babi bon ake kobota pana bango bandimai kozwa charge mama nanga te kobota tonga botinga wana famille wana bazo expliquer nga côté papa kenda ko tika nga bazo expliquer nga histoire to bazo expliquer nga histoire bayebi singa tala ndenge histoire esalamaka obotama bien bazaki ne sengo bapesa ki okombo Elizabeth ndoya mamolangi bango tu bayeba ki obotama ka sengo fome ezalaki maintenant papa na yo na âge à 2 mois aye nazaki na 2 mois mama nanga azo sokola nga libanda nde basokola mwana na bassin libanda atenga na kati ya mai akoti na ndako po azwa bilamba alatisanga ki koponela nga bilamba po abima alatisanga papa nanga ye ayibinga na bassin ameminga na famille wana tonga meminga na famille wana ayebisi bango botika koloba teke na za papa na ye ata mkolo moko te pe boloba teke na violaka mama ne Sephora ke na violaka mama ne Sephora abotama za mwana ya viol akozemne kotaka na viol bozwa na bino ye soki akobala bozwa soki pe akokufa bozwa ngala bandako kotika kaka mbongo po boliaka na bino wana Paul David Olangi papa nanga biologique nde mutasala makambo wana siko bango babetelanga lisolo famille wana babetelanga lisolo bayebisinga voma bongo to bayebisinga bongo babi elekaka bongo nde papa wana na mama wana bakabwanaka bazaka kowelela mbongo oyo papa na yo Paul David Olangi azaya koya kopesa ndo moni totangisa yo te ozano mwana na biso te oza koko ya papa Olangi na mama Olangi biologique famille na yo yango wana mama na yo ye wana soko tie tembe kende kokuta na mama na yo l'église na cité de triomphe na kati église na fondation Olangi Wosho kutana na ye luka ye ya koyebisa yo histoire oyo tobeteli yo ngape na ye ta na ye na kutani na mama nanga kamba kaza okamba pleureuse prière wana babenga ngo pleureuse za prière kolela ngape na ye na koti prière ici na fin na ki omona mama tana ki omona mama na bina ye kosola na yo ayibisinga c'est bon zela asisi koyamba batu après to continuer na bureau na bango ya ba missionnaire tant to komi kuna to vandi bo biso mibale na bandi ko yebisa ye mama yebisanga histoire tala côté na ba kolisinga balobi ko za mama nanga biologique papa nanga Paul David Olangi maintenant ba expliquer nga histoire oyo tala histoire ba expliquer nga ba violaka yo na botama boy est-ce que c'est solo mama lobi ya vrai et c'est solo ba violaka ngai pas Guy Olangi Paul David Olangi donc ba violenga nde ayaka ko yiba yo ndenge famille ana expliquer na bassin ba akimisaka yo akena ko peso na famille wana tina yaka na famille wana na yaka ko récupérer yo ba boya ka ko pesa nga yo balobaka papa na moko Paul David Olangi nde ayaka ko tika yo kuna balobaka okufa obala eza ya bango nde ba pesa ka yo non na bango Rachel Munzadi Kilolo mais eza ngoliosko kombo na yo ya Elizabeth Olangi Baraka balongoli yango nde oyo bayebisi yo eza vérité yango moni batangisa yo te ta na yaki na zai komona yo balatisaka yo te salite nde na baki te fona kipe mwana nanga po azana chorale ayaka JCC aya église azoya salite fona latisa mwana nanga nde na komeka ko futela bango ndaku po ozangelo kwa kolia te na komeka ko kipe yo po oza mwana nanga si après tant mama isinga vérité alobi nde na zaboy ndengo yebi vérité ko vendre sukuna te na récupérer yo nga moko fona bokola yo nde mama récupérer kinga na famille wana ndenga récupérer na famille wana kotinga prière ka kuna na Pointe Blanche abifo za na prière po na prière wana nde nzamba kolobelo makamususu nde na koti prière pe akuti singa na fiancé nanga za ko prier po nanga a expliquer nga lobi yende mutamona kayo nzamba isaka biso to kutana na ye
abana ko prier polo yenda ko mona yo yende tanga moni yo nde abenga kinga signaler nga ke uzaka na famille wana nga lobi bon ko kutsanga na ye mama kutinga pe na ye comme on est maître frère wa fiancé na yo fiancé nanga to kutani na ye tant to kutani to solo na bi expliquer nga non histoire famille wana expliquer nga maman pas expliquer nga yo pas expliquer nga histoire a expliquer nga histoire tout abie zapenza bongo ndenge balobi ngane mna mona kiyo nga bien y a pas de problème maman azwinga coachinga prier apesi ba disciple ba prier que pour nanga ba disciple messager ya JCC ba prier que pour nanga na sali un mois na za ko bimate kaka na kati ya ndako bacha acha muto alambela kanga ba kipeke nga na za ki vraiment ne terre prière ndé le terre prière nenza ba betelinga bandi ko yebisa nga vérité alobi pourquoi papa na yo ayibaka yo pourquoi ayibaka yo zena expliquer yo papa na yo mate ateyaka eza vraiment te ate akota loge dans loge wana papa na yo papa nanga Paul David Olangi biologique akota loge ndenge nini koko ya papa Olangi azaki nganga makambo ya minene koko ya papa Olangi azaki nganga noko na ye azaki pe mutamisala mabe nganga atekaka radio na ye po afutela papa Olangi minerval ya l'école papa Olangi azaki kozwa wana koko na yo koko nanga papa Olangi wana nzamba azo expliquer nga histoire na prière ya un mois na kotaki si azo expliquer nga lobi tangu papa Olangi tanga na Belgique ba koko na ye wana ba elevaki ye balobaki akozala esclave forcer la famille na bango donc azaki kozwa ka premier na l'école atikala jamais kozwa échec au deuxième te abimaka premier wana koko no papa koko nanga papa Olangi ba préparer ka pena ba tombola kai maintenant tant comme la posa bala aloba fois bala mama Olangi famille na ye ba boyaki parce que ba yebaki ke mama Olangi akozwa vision ako libérer na misala mabe wana ya nganga maintenant ba boyaki to ba boyaki papa Olangi abina ko bala ka mama Olangi nde abalaki mama Olangi meme na poto makama papa Olangi bebaki tant papa Olangi ba classe na comme kozwa de chèque ayinaki mama Olangi nde na bali mwaso yo makambo baby OK famille na ye ba comme ko baby ça parce que abali mwasi o loba kozwa vision ko libérer na bonganga na ténèbres maintenant mama Olangi tanga boti papa nanga papa kulutu nanga Alain Gabriel Olangi deuxième papa nanga Paul David Olangi azaki na zemi ya tata mwasi nanga Da Silva Olangi akena mboka ba papa Olangi ake kotala bango tanke kotala bango na mboka ayebika famille babokilo nanga nde ba koko wana balobaka ba ko venger ba pesaka papa nanga 50 francs kindoki 50 francs wana ba pesi Paul David Olangi komi Paul David Olangi tant ba pesi 50 francs wana ba pesi eza lokola alango kindoki da kwa ba bengango bikoko aba bengango nini oyo botaka mbongo wana ba benga kodia nani kodia quand papa na komi libre photo venger na nzela ya mwana na ye maintenant to ba lesaki bomba mona pas zongi na bango tant azongi na bango mama Olangi yozwa vision abandi ministère na papa Olangi to andi ministère Guy Olangi akomi ko venger na nzela wana nde alobaki akota ma dès que papa Olangi na mama Olangi bazala jamais papa nanga Paul David Olangi atika jamais koteya azwa micro ateya ba kufi abandi mission abandi koteya ndenga abandi koteya nde akome ko salela ngai nde akome ko utiliser nga na monde ya science wana nzambe sikwazola wana nzambe mutola kisanga na pointe blanche kuna na pointe na église maintenant nde akota magie loge na basango akota batie numéro 1 na maido akoma ko utiliser yo nde richesse na ye donc abota 3 bana na yo ozana zemi na ye na ndenga ténèbres wana siko na ba prière okotaki wana na ba prière na kotaki wana vraiment nde après na prière wana nzamba yebisinga pe ayebisinga yango wana omoni apesa yo kuna soko okufa ku famille wana mama o abokolanga wana mama bobokoli leki na yepe ya mobali bana yepe azana magie baza même groupe na papa nanga nde tangu omoni asalelaka yo ndo omoni akaba yo kuna soko okufa na yo pe akanga ba asalelaka pe ba ndeko na ye o bazo vivre le baza 7 dans la 7 wana envoûté que yaya na ye Alain Gabriel Olangi abotaka bana mibali te parce que eza lokola a expliquer nga beza lokola histoire Pharaon za ko boma bana Israël ya mibali
azali kolinga te bana Israël babotama mibali ka basi po babotola ye royauté te azali kobanga nde alingaka te ye na ye ale Gabriel abota bana mibali ntango ale Gabriel azwaka zemi ya mwana mobali amvute ke yakenda kolongola yango kena koavorte yango nde siko aexplike nga mpe alobi même Virginie alingaka mpe tabota bana mibali ye mpe moto abundisaka Sophie Olangi po Sophie Olangi abota te ti lelo donc azwaka bana na ye kanga ye mabota ebongo Ketia Olangi bon ye nde moto asala Ketia Olangi adivorce na mobali na ye comme ça Ketia Olangi mwasi na ye ya butu oh là là wana prière nzambe nde azoexplike nga yo na prière na prière ya un mois na kotaka maintenant ntango aexplike ngango après alobi boye même Asa Olangi mobala uti kobala baza même maison na Paul David Olangi pourquoi à vivre ba humiliation alingaka kaka ba divorcer parce que comme ça pe Asa Olangi mwasi na ye ya butu nde bakoselaki Asa Olangi ke abalaki na zemi ba humiliation wana bazali kobebala na monde na bango ya ténèbres OK donc tant ba vivre ba humiliation wana nde a expliqué nga bien alobi même bana wana bazali kolekisa bango na télé bazali kotia parole Esther na Naomi o Asa azali koformer bango te Paul David nazali komvute atekela bango succès na ye po ayembaka Asa Olangi ayembaka atekela ye succès na bango akaba na parole akaba nde mobali wana Kevin o abala Asa Olangi kaseya baza même maison nde temps bayokani atikeli Kevin Kaseya Asa OK nde alingaka pete Enis abota mwana mobali do abundisaka bango pour royauté eya kaka pa na ye papa na ye moko Paul David Olangi ye nde mutu abota kaka mwana mobali donc tango nzamba expliquer nga histoire wana tango expliquer nga histoire wana nga lobi bon comme nzamba expliquer nga histoire ya pas de problème na bimi prière na expliquer kirère nanga pour nazali na kirère balekisa bato na badélivrance nazali na kaye na ngai ya kirère na komona ye mama Rite de Jésus akambaka prière a bien aimé na tunaki pie na expliqué ye nda komela nga histoire tout na kaye na ngai ya kirdam o balekisa délivrance maintenant na trouvé makambo eza solo après tant on a bimi prière maman pesinga 45 000 alobi nazo voyager nazo kende ko bala po papa na maman bazaki mwasi na mobali te papa Paul David Olangi viola kaye kaka ouais donc maman pe azui mobali na ye na kaka na CFMC église pasteur missionnaire OK maintenant faut ba balana maintenant maman ayibisinga véritable na libala nanga misala makala mais nazaki na souci na yo ba prière pour que omonana mais comme na trouvé au monani boy na zuyo déjà na koki nanga kokeni ko bala comme mariage nanga komi près soit 45 000 o eza ya kolia ya 2 semaines après ya kolia ya 2 semaines maman bongisi voyage na aye azongi Kisasa OK tant maman azongi Kisasa nga pe na komi kolia mbongo wana na yebika maman koya après to komi 2 semaines to kende 3 semaines na tuni maman na tuni numéro 1 ya église papa Bebel na lobi mais na omona maman te mais ndeni ni maman alobaki na so mbonga 2 semaines alobaki akoya maintenant yebisinga boye maman na yo basa déjà dot tango sa mariage akoya souté parce que toki mutabali ba pesa kaye congé vacances basala nous de nyos na bango donc akozonga ka souté preno a mission na ye esili ngalobi comme mission esili ngape na kovanda ate po wana za famille na ngati ngai na kozonga pa ya baboti nanga pour que na sa nini na koma pa baboti nanga nde tango esala mibongo après na ebisi bango ba bifo voyager fiancé nanga pa ko décider alobi bazwaka mwasi na balabala te nga fo na bala yo pona bala yo fo zonga na famille na yo fo bala ozonga na famille na yo donc famille no biologique nde yango wana nga na koya ko bala yo donc famille wana eza famille na yo te na pe na décider nga lobi comme eza boy fo na zonga na ba parents nanga fo na keni na ba parents nanga maintenant na tuni église ba responsable pe balobi ya vrai bazwaka mwasi na balabala te fo zonga na famille na yo okende kokuta na ba parents na yo nde tango esami bongo na simbongo na zaki na mama tikelenga pona liaki ndambo tikalaki na voyager na ye nango tina braza transport ici donc transport ici na kena libongo côté ba katsaka na bo katsanga to comme na ndako na biso ba kofuta mbongo
bango balobi te ezalaka te soki ozalaki ata na ndamba mbongo mpo tofuta badroit na nzela ya bapolisier donc ekosimba te nde navandi boye nakomi na suka na bi te nakende na Mont Carmel église na biso ya CFMC nakende koexplike bango mpo bafutelanga transport billet ya koya kini. Maintenant toi nakomi kuna nakutani mpe na chef mama Katako couple Katako mama Katako chef numéro 1 ya Braton nakomi kuna na expliquer yenga mama naza mwana ya Paul David Olangi na expliquer histoire tout. Maman wana lobi a pas de problème apesinga chambre apesinga cuisinier alambela kanga abizela to benga papa na ona téléphone to tout na ye to voyager yo wapi ngape na zozela babengi papa zaki na poto tamba na zaki na Brazzaville papa zaki na poto babengi papa to babengi papa ebisi bango boye bo tika yete akatisa faut pas secret eyebana faut pas secret wana eyebana soki akatisi secret kobima donc bozwa ye botinda ye na mbosongise na preno bopesa ye chambre kuna bopesa ye mbongo a vivre kuna bokipe ye tout akatisa te na kini pe nazobenga mama wana o kote na kena kotika ya bokolaka ye abokolaka ye abenga leki na ye na preno toyokana te ke babimisa vérité ndenge nini bango leki na ye bimisi vérité nazotinda mbongo kuna azobenga leki na ye kozwa ye na Brazzaville alobake mwana mutu ebouge ye makamazolo beza lokuta ko azali boma akende ko soigner na prenoir OK bengisi mama wana aye tanga yeti na prenoir ngape na ozela ka réponse isko ya ndenge mama wana lobaki akobenga papa na yo akobenga papa nanga mama Katako ayo kosanga mama chef de mission ayo kosanga lobike mama Bebel bakotinda akoya ye moko chef de mission après noir ye moko akoya ko récupérer yo awa soki ya yende tokoyeba soki okokende voyage wapi waso bayibisi yo bongo yoka reno bayibisila keno koya Kinshasa ngape na ozela pona ya Kinshasa après maman na tanga komi baye mama siko Katako mama chef de mission yo yebisanga bon baye kozopa mama oyo ngalobi mama oya zwanga ndeni na za mama nanga biologique te na songa lisusu na point noir ndenge nini nga nazokele pa ba parents nanga ya lobi te papa na lobi eza moma o to ko voyager alobi to tinda na point noir to pesa yo chambre na mbongo saka kuno liaka après moma tango kokoka ko faire voyager na kini ngabi jamais voyage nanga kini nga pa ba parents nanga o eza ba parents nanga te na ko zonga Pointe Blanche te on a décidé na décidé bango babi tokotala biso toko voyager na makasi ngape na lobi ngape na ko voyager te na nko babi tokotala lobi nango na tongo baye bakanganga yi papa bakanganga peza 4 personnes gouverneur oyo ya sécurité ya Brazzaville oyo ya Brazzaville maintenant ya ba frère à JCC ya bakanganga 4 personnes moko akainga leboko moko na likolo bakotisanga na taxi to bakotinga na taxi na valise na mama wana to bakotisinga après maintenant bameminga ti na agence bakanginga bameminga ti na agence ya Brazzaville po bakotisanga na mutuka bazongisanga na prenoir wana papa Paul David Olangi nde mutachindaki bango basa makambu wana to ba meminga kuna nga na gangi to ba nima kotanga mutuka agence na crier na binaza te moi na 5 ans na comme déjà na 17 ans pourquoi bosa nini bo faire voyager nga boy chef agence albi bo kitisa ye to ba kitisinga après maintenant après tuninga bi baza ba parents nga biologique te ba parents nga ba na kini nga fona na zonga pa ba parents nga azaki nganga noko na ye azaki pe mutamisala mabe nganga atekaka radio na ye po futela Papa Olangi Minerval ya l'école Papa Olangi azaki ko zwa koko na yo koko nanga Papa Olangi wana nzamba azo expliquer nga histoire na prière ya un mois na kotaki si azo expliquer nga lobi tangu Papa Olangi tanga na Belgique bakoko na ye wana baelevaki ye balobaki akozala esclave fosele la famille na bango donc azala kozwa ka premier na l'école atikala jamais kozwa échec au deuxième te abimaka premier
préparer ka pena ba tombola kai. Maintenant tant akomé na posa bala alobi afwa bala mamolangi. Famille na ye ba boyaki parce que ba yebaki ke mamolangi akozwa vision. Ako libérer na misala mabe wana ya nganga. Maintenant ba boyaki to ba boyaki papolanga bina ko bala ka mamolangi. Nde abalaki mamolanga meme na poto makama papolangi bebaki. Tant papolangi ba classe na comme kozwa de chèque ayinaki mamolangi. Ah nde na bali mwaso yo makambe baby. OK famille na ye ba komé ko baby ça parce que abali mwasi o loba kozwa vision ko libérer na bonganga na ténèbres. Maintenant mamolangi tant aboti papa nanga papa kulutu nanga Alain Gabriel Olangi. Deuxième papa nanga Paul David Olangi. Azaki na zemi ya tata mwasi nanga Da Silva Olangi. Akena mboka ba papa Olangi ake kotala bango. Tanke kotala bango na mboka ayebika famille ba bokilo nanga. Nde ba koko wana balobaka ba ko venger ba pesaka papa nanga 50 francs kindoki. 50 francs. Wana ba pesi Paul David Olangi. Olangi Paul David Olangi. Tant ba pesi 50 francs wana ba pesi eza lokola alango kindoki da kwa ba bengango bikoko aba bengango nini oyo. Oye bota kambongo wana ba benga. Kodia nani Kodia. David Olangi atika jamais koteya. Azwa miko ateya. Ba kufi abandi mission abandi koteya. Ndenga abandi koteya nde akome ko salela ngai. Nde akome ko utiliser nga na monde ya science. Wana nzambe sikwazo la. Wana nzambe mutola kisanga. Na pointe blanche kuna na pointe na église. Maintenant nde akota magie loge na basango akota ba tchai numéro 1 na mai donc akoma ko utiliser yonde richesse na ye. Donc abota 3 bana na yo ozana zemi na ye. Na ndenga ténèbres. Wana siko na ba prière okota ki wana. Na ba prière na kota ki wana. Vraiment. Asalela kapé ba ndeko na ye. O bazo vivre le baza 7. Dans la 7 wana envoûté que yaya na ye Alain Gabriel Olangi. Abota kabana mibalité parce que eza lokola a expliquer nga beza lokola histoire Pharaon azay ko boma bana Israël ya mibali. Azay ko lingate bana Israël babota ma mibali ka basi po babota la ye royauté te azay ko banga. Nde alingaka te yaya na ye Alain Gabriel abota bana mibali. Tango Alain Gabriel azwaka zemi ya mwana mobali envoûté ke yaki na kolongola ngo kena ko avorter ngo. Nde siko a expliquer ngape alobi même Virginia ngaka peta bota bana mibali yepe mutabundisa ka Sophie Olangi. Po Sophie Olangi abota te tilelo. Do aiti azwaka bana na yakanga mabota. Et bon Ketia Olangi. Bon yende mutasala Ketia Olangi a divorcé na mobali na comme ça Ketia Olangi mwasi na ye ya butu. Oh là là. Wana prière nzambe nda zo expliquer nga. Expliquer yo na prière un mot kotaka. Ya un mot na kotaka. Maintenant tant expliquer nga ngo après lobi boy. Même Asa Olangi, Mobala uti ko bala. Baza même maison na Paul David Olangi. Pourquoi a vivre ba humiliation? Alinga kaka ba divorcer parce que comme ça rappelle Asa Olangi, moi si na ye ya butu. Nde ba kosela ki Asa Olangi ke abala ki na zemi. Ba humiliation wana baza ko bebala na monde na bango ya ténèbres. OK. Donc tant ba vivre ba humiliation wana nde a expliqué nga bien alobi même bana wana bazaye ko lekisa bango na télé bazaye ko tia parole Esther na Naomi o art bazaye ko former bango te Paul David na bazaye ko mvuté atekila bango succès na ye po ayembaka art Olangi. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.